bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka Yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelwe nekososola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajour tozali sosola tango oyo Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana. Paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na Georgette wana oyebi kutu Misael wana mosalaka kofinga yo nakamwe mingi ndenge ya bandimi ya lelo bokesene ezali te kati na bana na Nzambe na bapagano na bakola bana na Nzambe mpe na bakola mondimi alati miniji mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana. Bonjour papa. Bonjour Agenet. Bonjour papa. Oui bonjour. Tomoni toza na boulevard awa nesika ya mosala. Non, rekozwa biloko na yo parce que lelo tomoni que za Noël ozosepela Noël. Oui, je sais bien, attends que je termine. Avec l'argent, non, parler avec l'argent c'est pas mal. Oui, c'est là. Tolingi toyeba pona yo journée il y a le 25 décembre. Ozo trouva ndenge nini position na yo. Po ba maté comme belé plutôt yo ki ke bozana ba pasteur mususu na terrain o baza pour yango te. Yo point de vue na yo position na yo za ndenge nini. Bon, ezali Noël hein, mutu nyonso azosepela. Eza ebandi lelo te me banda kala. Esalema yango mpe ezokoba toujours ezosalema. Donc rien ne peut changer quoi. Vous comprenez? Il faut changer ça. Et là on a le big avec les Noël, les années Sengo, les années Prisca Moussa, la biso de la masse. Minito, alimina lia likoso. Maman, likoso na lia. Tonito ye baoza chrétien papa. Oui, je suis un chrétien. Est-ce que na Bible moi repère moi roza la moi référence moko Yesu afetaki Noël na ba disciple na ye. Bon, maman, on a l'autre bien. Elle va commenter. Bakomate mais biso to bani yango te n'expliquer boye to bani yango te et banda depuis nos ancêtres biso to banda yango pete bakoko na biso nde bato banda yango. Bon siko yo le rôle chrétien orosala eloko Bible komite oyo bakoko babanda. Non, je suis un chrétien. Nous dépendons. Je ne dépends pas de mes cocos, mais je dépends de mon Dieu. Koko na ngai ba salaki ba fetaki yango ezo continuer na lelo biso do changer te to la nao ba koko na biso basala malgré na kata Bible ezate mais to sepela ndenge ba koko na biso basala to sepela pe lelo ezate ke na kata Bible ezate ba koko de babanda. OK siko lokola ba koko nde mutu babanda yango message na eza nini pona ba oyo nyonso baza koteya lelo to ko sepela Noël te. Bon, message nanga eza ete bato bazala na kimia bako bakei na baeglise ekumisa Nzambe mpo akokisi mobu ya lelo ebele tobandaki na bango janvier bamoni yango te alors bato basepela nde tokomi le 25 so comprendre nde tokomi le 25 fo bato basepela bazala na joie po ebele bakufi me biso toza na vie Nzambe abateli biso kati na pema oyo apesa biso. Merci beaucoup ndeko. Comment frère Nan? Frère Moussoungou Atoubifa. Merci beaucoup. Ok, merci. On a boula badi wana. Qui n'est pas
doit fêter parce que tout le monde doit fêter. Tu n'es pas un chrétien qui signifie quoi? C'est comme Christ. Est-ce que Christ avait fêté le 25 Et toi, auparavant, tu ne fêtais pas. Malgré aujourd'hui, tu viens de changer. Je te demande si tu n'as pas fêté. Et de réponds-moi d'abord. Combien d'années? Je te demande au commencement, si tu ne fêtais pas, si tu as oublié aujourd'hui qu'on fêtait auparavant, mais sache bien que si fêtais des gens, comme nous fêtons aujourd'hui, si Christ nous a franchis, nous sommes réellement. Jésus est venu nous donner, la Bible dit, de la même manière, mais Christ nous a délivré de la même manière au si nous l'avons fait autrefois parce que nous étions ignorants, aujourd'hui nous sommes éclairés. Étant éclairés, papa, est-ce que le 25 décembre est dans la fête à Nigio ou répondre? Est-ce qu'il y a le 25? Tout chrétien doit se confier. Non, tout chrétien doit se confier à la Bible. Est-ce que la Bible t'a dit que le 25 la Bible t'enseigne que c'est le 25 décembre que Jésus est né? Je dis ceci à partir de nos ancêtres. Bon, donc il y a deux possibilités. Parce que où soit nous sommes, la Bible dit ceci. La Bible est lobby, dans mon canal, il y a acte des apôtres. Il y a un acte des apôtres, verset chapitre 4. Un Corinthien plutôt. Je m'excuse mon frère. L'homme todo filmé. Ma commis oyo. Bible le dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jésus. Et le Bible. Ne vous mettez pas sous les Corinthiens 4. Ok, verset 14. Verset 14. Nous avons ma combien? Témoin en aïe. Quel rapport y a-t-il entre ne vous mettez pas sous les joug étrangers? 2 Corinthiens 6, voilà. 2 Corinthiens 6, voilà, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce que l'accord est allé entre Christ et Satan? Est-ce que s'accorda que Toyokana, est-ce que Bayokana a Christ? Christ, yo le colo botama ngai Satan, ngai na bolingara fete wana parce que les gens il y a un pour l'honneur de Dieu. Tous ces gens ici sont des Satan. Mais comment? Puisqu'il y a des gens qui sont des Satan. Yango yozo reconnaître ngo uta bana bako. Oui, et puis nos ancêtres c'était des Satan. C'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La date est là. La date historique. La date historique. Kokanisa. Dans les journées nègres qui sont loin de l'histoire. Pour ça, on va pour la mémoire de Mangaï. Vous comprenez? Les dates historiques. Il y a qui le sont à la Papa, il minute dans l'église.
Limisa biso pour na dérangement. Non, il y a problème te. Tolinga toye ba lelo bat bazo sepela Noël. Kuna epesi moi discussion ba msusu baza contre yango, ba msusu baza pour yango, ba yebisi biso ke oza pasteur. Pour na yo point de vue na yo, position na yo par rapport ya fête ya Noël. Eza ndenge nini? Merci beaucoup pour la poser une question à notre président opportunité. Je crois qu'il y a qui se présenter comme on a pasteur Jean-Pierre Moubiaï, Église Espérance et la Gloire. Alors bon, on a un problème ya fête ya Noël. Fête à Noël, nini point de vue nanga, il faut nous donner point de vue à Bible. Bibliquement parlant, fête à Noël est raté parce que attention qui la Bible mobimba ko banda Genèse qui non Apocalypse, combo ya Noël est à la gâté. Donc combo ya Noël est à la gâté. Mais Bible ezali ko renseigner biso que Jésus Christ a botama. Mais Bible préciser date où Jésus Christ a botama gâté. Alors et fête à Noël so ba le 25 décembre, et ça a fait une date moko oyo Église catholique romaine nde batie date wana po babanda ko fêter yango pour na naissance à Jésus-Christ. Mais surtout zongi na makomi na Luc 1 nde bazo la kisabiso que ange ayaki et pas Marie au 6e mois. C'est-à-dire surtout au 6e mois, tout suite un mois à juin, c'est-à-dire de juin à décembre et ça fait 6 mois. Alors Jésus-Christ a pourtant dit 6 mois. Mais c'est une fête oyo l'Église catholique nde ba instaura yango. Mais d'un point de vue biblique, les affaires de la Bible les à la gâté. Voilà au moins c'est ça. Bon, ce qu'on parle là pour nous, aux soutenir, pour encourager Batu à fêter yango, to osa contre yango. Bon, pour nous ngana pour encourager Batu à fêter makambo oyo na Bible, que makambo oyo eza ndoro ya Bible. Par là sur osa clair olingo lobani. Nangi ko ba que fête à Noël eza biblique, moi je suis un bibliste. Fête à Noël eza la Bible était eza biloko Batu oyo ba kanisi ba bimbo. Pour célébrer la naissance à Jésus, tout a date telle. Mais la Bible, moi je suis ce que la Bible dit. La Bible, surtout par exemple, le fait qu'il y a Pâques, ça va. Même Jésus-Christ est mort de son vivant, il a fêté fête à Noël, fête à naissance, mais il a donc il faut que l'on a Bible, que point de vue nanga et ça point de vue biblique. La Bible fête à Noël les alakate et ça quand tu vas yokan que bon on a tina na auto chat date telle to banda ko fêter yango. Merci pasteur, peut-être question à Souka par rapport à nuit à le 31 décembre ndenge lelo et comment obligatoire veiller système wana lelo position na yo za ndenge ni nuit à le 31 et ça quand tu vas aller pour la reconnaissance le ndenge nzamba batel ko banda janvier kino décembre babenga ngo veiller action de grâce veiller à kozongisa matondi epai na nzambe yango na bato bazali ko se réunir mpona ntina na yango mpona kopesa merci epai na nzambe na ndenge nzambe abateli kobanda janvier kino décembre kokumisa ye kocélébre ye ndenge bible elobi ke soyez reconnaissant alors na nzela na yango yango na bato bafetaka précisément baéglise même nga mpe église nanga tofetaka toza mpe na programme ya le 31 décembre. Merci pasteur. Ok, merci beaucoup. Mama Mbote hein? Mbote tokoki koyeba kombo kombo na ngai mama Christine. tomoni yo lelo le 25 décembre oza kotumba soki mposo soki ntaba teni toyeba mpo na yo date yo le 25 ozomona yango ndenge nini? D'abord nantu nazotumba poso na ngai oyo elingi oloba ezokende te mpo na date wana ya le 25 wana nazotumba ngo eza biloko ya kolia date ya le 25 wana toyoka nde toyebeli na mokilibo eza naissance ya Yesu. Il paraît que Yesu abotama le 25 yango siko bato bafetaka anniversaire na ye. Est-ce que yo oza chrétienne mama? Lelo le 25 baninga bake kosepela naissance ya Yesu bongo yo kete mpo nani? Bakosepela naissance yango esekani bakosepela na ndako bakosepela bisika nyonso oyo moto alingi asepela sepeli nga naza na nga na ndako nazosepela teke oyo mpona naissance ya Yesu. Nga atake chrétien nayamba Yesu na vie na nga po fete fete wana eza kaka le 25 te eza mikolo nyonso abomona ngai. Sikoyo lelo bamateya ekoma ebele bamisusu balobi tosepela Noël te tosepela bonne année te bamisusu bazosepela yango na mwa résumé yo position na yo eza ndenge nini? En tant que chrétien lelo oyo tomonaka nozoloba wana koteya wana badoctrine eza ebele badoctrine eza ebele eza na bato oyo basepelaka bango na le 25 wana te comme étant anniversaire ya Yesu bamisusu bazosepela mais sikoyo biso en tant que bachrétien nayebi ke date wana
nga nasala te kuta mokili banda ndenge bapaster bateya bateya le 25 wana eza mokolo oyo Yesu abotama te sikoyo ça dépend ya doctrine na bato nga na doctrine otango na comprendre ke le 25 wana eza nango naissance ya Yesu te nga na kozwa yango lokola nde bato bazozwa te okende kofete okende kosala soki bofete yango ya nini ya le 25 yango omona ke Yesu aza na Yesu ndakisi na biso mokolo na biso alingaka nini Yesu alingi masumu te alingi mabe te mais omona date yango wana le 25 wana bato bakoki kosepela en fait bato bakokende milangwa bato bakokende donc na babaa na botel bitke fait Yesu ye moko mpona kosepela na ye sadi sala oyo ye alingi mais bango bazosala contraire oyo ye alingi te bazosala ngo sikoyo bazofete ni bato wana bazokende Merci beaucoup, maman. Mbote papa. Mbote papa. Lelo toza le 25 décembre tomoni bato belé bazo kene na église mais malheureusement tozo kutana pena bato mususu o journée wana ezolobela bango eloko moko te. Tolingi toyeba position na yo ezani ne pona date o ya le 25 décembre. Bon, date le 25 décembre, je crois que moi, dans ma Bible, je lis toute ma Bible. Je n'ai pas vu où on a mentionné date où il y a le 25 décembre. D'ailleurs, ce total appel normalement dans le calendrier na biso batou. Le bilan, je suis envoyé au 6e mois. Marie. On a évité ceux qui de 6e mois à décembre avec au botanique là, je ne sais pas. Mais c'est quand même batou bavanda qui mon a quand même balouki l'encolo na biso. Date moko bakoki ko commémorer naissance naie. Peut-être c'est là que les gens s'étaient mis d'accord pour pas célébrer date wana. Donc mais dans la Bible, moi je n'ai pas vu cette date là dans la Bible. Nous on reconnaître ngo que dans la Bible était mais pourquoi on fêter yango? Bon déjà on fête à Noël. Nga fête à Noël té. Raison ezani. Parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Merci. Question mi balé tonitoye ba point de vue na yo par rapport ya ba veiller oyo comment au salama lelo lokola mo mesano chaque le 31 décembre. Position na yo. Veiller le 31 décembre ça ba culte et action de grâce. Batu batabe non nzamba bateli biso apesi biso fin de l'année. Donc quand même to rendre nzamba action de to rendre culte et action de grâce. Merci na bateli biso toute l'année. Je crois que c'est pas un péché. Ils ont m'abêté qu'on a fait le 31 décembre. Merci papa. Les lots le 25 décembre, vous voyez biso pona yo journée où ils ont n'engagé quoi apparemment tout le monde n'a coupé boy yo qu'elle le samboté. Ok le samboté. Nada nanda kuna so observer je nanda. Ils ont dit bah Nicolonios sont dans makela. Ils ont le coup là. Ils sont pas chrétiens. Fête la mise tous les jours. Nicolas c'est ça Nicolas fait pour la mission. C'est ça Nicolas Sengo. C'est ça Nicolas. On est ensemble. On a pas nanda. C'est bon. Est-ce que yo chrétien vraiment l'élo naissance à Christ au fin nanda? Oui, naissance à Christ. Christ est mon connaissance dans la tiré il est notre modèle. Mon donné a fêté naissance a été. Mais comment est possible ngana qui ne fêter naissance alors que est mon corps? Naissance à Christ parce que les chrétiens. Mais tant que n'a pas commis, n'a pas chrétien à liboso yo dans tango ya bantoma. Nani a fêté à Noël? Et na Bible, nzambe apesi na ba juif 7 fêtes na bango. Na kati ya 7 fêtes wana fête à Noël ezate. Maintenant toke na Nouveau Testament. Tout le monde a fait mon côté bantoma, la bisi biso to observer to talango ezate. Mukana na nzambe le dit fête na biso ba chrétien ezali colonios. C'est quoi pour na nuit à 31 décembre. Position ezan ndenge no okende ko traverser 31 décembre biso to traverser la biso ezali mokolo oyo oyambi Yesu masiya lokola mo continue obegisi ti a traverser outi na nga mususu okena nga mususu c'est ça sikoyo tolini ni oza nango ya kopesa na bandeko nyonso baza kolanda na vérité ou réalité oyo bakoyoka yo me baza na bango d'accord te toli na koloba fête oyo bazoloba eza mpona biso ba chrétien
mais total na biso ba chrétien ba fête na biso total na Bible est-ce que j'en dengon total na bantoma bango nde ba modèle na biso na Ephésiens chapitre 2 verset 20 la Bible dit nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres Christ étant la pierre angulaire. Maintenant na fondement d'apôtres est-ce que balaki ta biso na bakomi que il faut to fêter Noël biso ba chrétien parce non exact. Alors date wana c'est dimanche. Maintenant yo ngote à Noël ozoko sa bato n'est-ce pas? Nga na bota 1025 te. Yo ko sa bato na abota 1025. Ata date mon boyo kani. Te kasi lokola Yesu aza mobiki si ozomona te ke tango ba chrétien toza kokanisa mokolo moko ya mbotama na ye malgré vous mais ala nango le 25 te mais lokola yende mobiki si mabeza wapi. Est-ce que aïsa ki yo ofete mbotama na ye? Bongo kokanisa mokonzi na yo ndenge nini? Kanisa mokonzi. Kokanisa mokonzi na vie ya sanctification, ya sainteté ozomene. Ozokanisa Yesu Masia. Weba. Ils ont ma fête était boy na boy non. Tant ozo banga nzambe ba lobi tika kindumba osali kindumba te. Kindumba te plutôt. Ozokanisa na mokonzi na yo akufela yo. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Maintenant tant ozo vivre la vie à sanctification. Ozokanisa mokolo na yo mokonzi na mikolo nyonso. C'est ça. Akoko yebisa biso toza na commune nini? Toza na commune ya Masina sans feu. Lelo toza le 40e. Lelo toza le 25 décembre. Nayebi te journée ya lelo date oyo le 25 décembre mpo na yo otuvaka yango ndenge nini? Journée ya lelo ezali lokola motu nyonso oyo azali na mokolo ya botamaka oyo bafetaka yango lokola mpe lelo ezali mokolo ya mbotama ya Yesu Masiya ya bikisi na biso yango tofetaka yango. Kotanga na makomi kolandisama vraiment na mateya oyo ezali koteya malelo église bazali na ndakisa ya kofete Noël. Bon, église bazali na ndakisa ya kofete Noël pona ngai pona nini parce que Yesu Masiya abotamaki na nzela ya moto. Azali na date o mokolo ya abotamaki. Même basantu oyo balingaka yango te bayebi date oyo te o Jésus abotamaka. Bapesa biso date oyo abotamaka ba changer le 25 to koma kofete yango parce que azala mokolo abotamaki lokola mutu na nzela ya mwasi date wana bapesa biso yango na ba révélation bon bazali na yango pe soki ekomama te me bapesa biso parce que abotamaka lokola motu azali na mokolo oyo abotamaka mokolo bakopesa biso yango wana tokolongola date oyo ya le 25. Bon, na makambo uti koloba déjà tozomona ke ba msusu na mateya na bango baza pour ba msusu baza contre. Siko message nini ozana yango pona ba oyo bazali kote ya ete lelo yo tokoki ko fêter Noël te. Bon, en tout cas mokili ndenge salama nzambe ye moko atika biso libre. Mutu na mutu azali na position na ye na se na mabele awa. Bango pe ezali conviction na bango ke na ko fêter yango te. Biso pe tozali na eza ko fêter yango ezali péché te. Parce que ezate ke mikolo misusu etikali wana na reconnaîtaka Jésus te. Eza juste mukolo oyoyo balobi ya mbotama na ye. Mais to fêtaka Jésus mikolo nyonso tout parce que azali permanent kati na biso. C'est juste une date symbolique pour la naissance na seulement. Pour moi, il n'y a pas de péché là-bas. Ok, tolini nsiko oza nango ya kopesa na bato nyonso balandi oyo bakomi na confusion bazoyeba te to fêter Noël to fêter Noël te. Conseil ni yo kopesa na bango? Bon, ngai na conseil na kopesa bango ezali ke mutu oyo afetaka te. Ami bomanzoto te soka moni oyo afetaka aza ko fêter yango. Asali pe lisumu te. Oyo pe afetaka aina te oyo afetaka te. Mutu na mutu asepela na ndenge na ye. Mutu na mutu asepela na ndenge na ye na kwena ye oyo azali parce que to sepelaka mokolo oyo ya Noël te to sepela mokolo nyonso tu me oyo pona mbotama pona ngai. Donc tous à la libre de part et d'autre. Donc mutu a choqué muninga te na conviction na ye je peux dire. Merci beaucoup papa. Non, ne tozo solaka ezali kamote to into ye baleyo le 25 décembre. Non, il y a un problème. Par rapport au 25 décembre, balobi ke ye soit botama le 25 décembre mais biso ba chrétien tozo yango ba msusu balobi non ezali penza biloko moko ezali d'origine diabolique. Papa yo point de vue na yo zanengeni. Le 25 décembre pour le moment directement diabolique c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et ça date je sais qu'il y a une date conventionnée. Ce n'est pas vraiment date anniversaire à Christ. Au jour Christ a botamaki. Les dates n'a jour on a été mais date conventionnée parce que nous savons qu'un jour
mutu moko abotamaki nde mutu nyonso abotamaka na mwasi abotamaki bon comme toza na date te bon bandeko bazalaki avant biso bazwaka kaka date moko ya le 25 mpona bakoka kokanisa mokonzi na biso na botamaki mais ya date moko conventionnel ya date mpenza ya botani anniversaire te ndenge nazwa yango ya ndenge wana eza mpenza diabolique te toyi toyeba papa oza chrétien oui na chrétien sikoyo opesa biso position na yo ndenge bamisusu bazoboya bazondima mpo na yo conseil nini okoki kopesa na bato bon na oyo etali nanu noel bon ndenge mpo na ngai chrétien mpo na ngai chrétien eza date oyo nayebi ke mokonzi oyo nandimela abotama mokolo wana parce que un jour nasalaka expérience nasala expérience na moto yango kokomomore nini naissance na ye soki ekute na date wana balobi ke eza date wana nga mpe na profite nango nalobi ke no mokonzi na abotama mokolo mokonzi na abotama nakumisa nzambe parce que un jour atindela biso sauver parce que naissance nayaki naissance neti ya bato nyonso te eyaki naissance moko différent ya bato nyonso naissance nayaki différent eyaki naissance moko unique même naissance eyaki ja balobaka ja avant bon kobotama neti ja lobamaka avant ezali naissance moko unique mpe na naissance na ye wana balobi mokolo wana bamage balukaka même étoile mpo bamona étoile wana bamona étoile wana eza naissance moko vraiment différent parce que aza lom moko vraiment surnaturel nyonso mpo na ezali surnaturel mpo na ngai nakoencourage bato na mokolo ya lelo bakumisa nzambe wana abotamaki mokonzi wana abotamaki parce que bakumisa satana te bakumisa nde mokonzi oyo abotamaki sikoyo par rapport ya nuit ya 31 décembre ndenge ekoma lelo oyo moto nyonso esengeli akende na losambo kobondela akatisa ngambo mosusu ndenge toyebi ekoma kosalama lelo yo otuvaka yango ndenge nini nayebi ke mokolo le 31 décembre eza mokolo oyo mingi ya mi baréveillon na nini na kati ya église tosala yango ya passation ya nini ya ne bon eza na bato ndenge conception motu na motu ndenge nini akanisaka mpo mokolo wana bon motu mosusu na mokolo wana azozango mokolo ya liberté mais mpo na biso bachrétien mpo na kopesa point de vue ya bato wana te napesa mpo na biso bachrétien tolingaka topase mokolo wana na nzambe donc napase mokolo wana naza na nzambe ke badécision nyonso na mabonde nyonso asali na mokolo wana nzambe asunga ngai na mbula mobimba ekoakompagne nga mpona mbula mobimba mpo na biso bachrétien ya problème te eza eloko tolinga kaka ke nzambe topase nde mokolo wana merci papa kombo nani Franklin merci mbote ndeko tomoni ozalaki pembeni na papa Franklin olinga kosola na biso vérité o réalité tozali kotuna point de vue ya bato koyeba na batina bafeti oyo mibale ekangaka masolo na ndenge ya kosakana te le 25 décembre pe le 1er janvier oyo ebandaka vraiment na nuit ya le 31 décembre mpo na yo kotala ndenge koma lelo célébrer point de vue na yo eza ndenge nini eza normal le 25 décembre mpo na yo le 25 décembre eza ndenge lelo ezaki motu nyonso face à l'effort alata elamba ya sika et puis akende na église kosepela mbotama ya yesu masi ya mobikise mpo bamisusu balobi eza mabe bamisusu balobi boye yango toni toyeba point de vue na yo na point de vue na ngai eza ke eza bien faut tocélébrer date wana parce que biso nyonso bato oyo tondimela yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi lokola abotamaki na nzela ya mwasi donc aza na date moko boye oyo abotamaka yango wana sikoyo bato bane na biso bato babandaki makambo ya nzambe bato yango bapotre bajuif bato babandaki nde basalaki ke non le 25 batiaki date wana le 25 po tocélébrer mbotama ya yesu kristo mais est-ce que na bible okoki kozwaka ata na mwa barepere moko oyo bapotre bafetaka anniversaire ya yesu na bible naza mpenza na ide te ke na bible eza bakoma le 25 te mais na bible balobela mbotama ya yesu mais bapesa date te sikoyo en tant que bato en tant que organisation ya bato balobi non faut tosala date moko boye oyo tokokocélébrer journée mbotama ya yesu
sikoyo mpona banui ya 31 décembre bamisusu balobi eza mabe misusu balobi eza malamu mpona yo olobi ndenge wana eza organisation ya baeglise ya bato eza na baeglise mosusu bakota baselebaka le 31 basalaka veye te eglise mosusu basalaka donc wana eza organisation mpona yo ndenge koma lelo lokola coutume point de vue na yo eza ndenge nini mpona ngai eza bien parce que na motu nyonso asambelaka bamosusu basalaka ke chaque fin du mois asalaka veye mpona kobanda mwa ya sika bamosusu mpe lokola le 31 mpe le 31 mpe décembre eza bien tocelebre yango lisusu mpona kobondela mpe kodedie ane oyo ezobanda na maboko ya nzambe. Merci papa kombo nani? Frère Marcel. Bonjour frère Fortine. Lelo toza le 25 décembre mais toza surpris tokuti yo oza à l'aise epa na yo ofandi na coupé boye apparemment au célébrer qu'il ta Noël te lelo. Non, il y a rien à célébrer, to célébrer nini. To célébrer nini loka liboso yeso abotama le 25 te. 25 wana ezali mokolo oyoyo bazali ko adorer Dieu Mitra et outi epai na ba romain. Donc ba romain bazalaki na momesano na bango ya ko adoraka nzambe moko babengi ye Dieu Mitra. Chaque solstice ya hiver, solstice ya hiver wana ekoyaka mingi le 21 na le 22. Donc tango empereur romain Constantin Ier ayoko bongola mutema entre guillemets akomi chrétien, ba chrétien moko problématique nde toza komona sikoyo akomi ko influencer église pe tomoni pape Libère nde mutu azwaki décision ya kokomisa mokolo wana oyo ezalaki ya nzambe Mitra lokola Rome akobongolaki sikoyo motema na chrétienité bakomisi yango sikoyo feti ya bana nzambe sikoyo bible elobi rapport nini ezali entre les ténèbres et la lumière eloko ezalaki ya Satan biso tobalusi yango ekomi voilà ekomi makambo ya nzambe alors que na bible ekomama te. Donc le fait que ekomama na bible te Yesu pe a recommandaka na yebiso te to fêter yango. Donc moi na nzambe o azali ko se respecter o azali défenseur ya saine doctrine akoyi kokota na baja pamba te d'autant plus que Noël yango eyaki ko apparaître na mona ba 4e siècle siko to tuna mituna tango Jésus ba fêtaka yango te pona nini pona ba Paul na ba Pierre ba fêtaka yango te pona nini ba chrétien ya 1er siècle 2e siècle tina 3e siècle ba fêtaka yango te et ko bimara na 4e siècle comme ça voilà to banda ko fêter donc ba bazo fêter Noël bazana libungi batanga ka Bible te ba yebite loko bazo sala mais o ayebi makomi na nzambe ayebi que non akoyi ko fêter ba biloko wana te. Merci pasteur tolandi yo ndenge omeki ko expliquer moi moke mais sikoyo ozo reconnaître que Yesu yene mobikisi ya mokili. Mais oui, Jésus-Christ soki yesu amobikisa mokili te mais biso tosambela mpona nini mais eloko mona ndenge nayebisa bino même bao baza kolanda biso soki Yesu asepelaki na ye te kopesa biso recommandation po tofete mbotama na ye parce que ayebaki te chrétienité ezali basé na mbotama ya Yesu te. La chrétienité ezali basée na kokufa pe kosekwa na Yesu. Donc ezali Yesu abotamaki pona kende na ekulusu ndenge omoni totangaka na ba verset comme un agneau semblable à un agneau qui n'avait voilà qui ne parlait pas ainsi de suite, il était destiné à la boucherie. Voilà, donc Jésus-Christ a été destiné à la mort. Abotamaki pona kokufa na mort. Yango biso bana nzambe to célébrer kamde kufa pe libiki na Yesu. To célébrer kango na nzela ya Sainte Sainte tango tozo sala Sainte Sainte, toza ko célébrer voilà kufa pe kobika na Yesu, ko sekwa na Yesu. To célébrer kango na nzela ya baptême tango tozali ko batisa bato. Tozali ko célébrer kufa pe ko sekwa na Yesu pe Paul alobi tango na yepa na bino naza côté ya Jésus-Christ crucifié. Donc on fait toujours allusion à la mort et à la résurrection. Jésus-Christ a tindi na yebiso to fêter anniversaire na été, d'autant plus même le 25 au bozo fêter. Eza mbotama Yesu ta, Yesu botama le 25 te, ezali nde Dieu Mitra nde bazo célébrer. C'est vrai pasteur Dieu Mitra mais sikoyo ndenge lobi ke pape wana tanga bongola mutema na place ke ba chrétien ba sala yango à l'honneur ya Dieu Mitra mais ba juango et comme nango pona Yesu mabeza wapi. Moi je pense que ça nango mabete malgré la Bible ezate mais to joa yango to latisa yango kombo Yesu pona lokumu. Bon, Bible c'est quoi lobby église est fondée sur
ils ont battu sur le fondement des apôtres et de l'agneau. Cela veut dire, nous surtout au Sala, il faut fondement biblique ezala. Pour la zone de Galate alobi, ceux qui mutu soyez même à ange, alobi nabino évangile nga na ebisi bino te mutu ana zala na thème. Donc le fait que Paul a ebisa kabiso makambo ya Noël te, batu bango moko na ndenga ba raisonnement na bango na ndenge ya banini boye, bazui tradition na bango, balingi ba memango au même pied d'égalité que la parole de Dieu et ko simbate. Donc problème ezali intention ko kozala ngo malamu. Tozomona Uza azalaka na intention malamu, arche de l'alliance ngaki ko boya Uza za na intention malamu akende ko simba ngome. Suka yeni. Nzamba frappa ki. David a une intention malamu azui arche chango na bachar et que n'est pas naï. Mais ibomaka mutu jusqu'à ce que ba lobby na que non ma commis na nzambe lobby il faut arche comme bango na nini na mapika. C'est ça la parole. C'est-à-dire soko lingi au plaire na nzambe il faut ala na conformité na parole naï. Donc okoyi no ko se réunir ba intention na bine ko zala na malamu mais est-ce que zali ko répondre na fondement biblique. Ce que zo répondre na fondement biblique eh ben ba intention na bino bien que zala qui au départ malamu mais et comme hérésie et même batnali felo. Voilà. Ok, wana tu comprendre pasteur pour la Noël sikoyo par rapport à bonne année beaucoup plus nuit à 31 décembre en église place yoza mokambe ba préparatif eza ndengeni. Bon, de on appelle sous ces régimes le 31 décembre on appelle la Bible ezate. Nulle part tout monde na Bible nzamba zolo bana ba. Place yozo kamba bo préparer veiller moko ya réveillon te à traverser. Wana za ba veiller babylonien. Vous comprendre hein? Ba romain tango ba bandai ko zela mbula sika. Babandaki kosala nini kolamba biloko kolia kosepela ba désordre na bango babandaki kosala na nzoto pona nini pona ko accueillir nouvel an. Dans l'esprit wana ndenge Bible zola ki sabiso ya bana Israël ba bimaka na Égypte kasi Égypte bimaka na mitema na bango te bango ba continuer kana bango koloba makambo ya Égypte kosala ba habitude ya Égypte ndenge moko ezapele lo ba chrétien mingi ba bongo le mitema mais esprit ya mukile sili bango te yango na bazokendaka ba réveillon de Noël na ba siffler ba pétard ba 1000 étoiles ba biloko désordre ko bina ba danse mokili ba nini boy et au-dessus de tout ça le 31 décembre yo kanisi mobilisation les autres salama na l'église pourquoi et ça justement pour dans luka ba enveloppe d'action de grâce wapi place pour moni dans le Nouveau Testament hein bazo même enveloppe d'action de grâce. La Bible lobby rendez grâce à Dieu. Oui, rendez grâce. Surtout quand nzamba batelio ane mobimba le 31 décembre. Obongo égal nini action de grâce égal nini nambongo. Action de grâce balobi Jésus renda grâce à lui la prière. L'action de grâce dans le Nouveau Testament fait toujours allusion à la prière. Koyebi nzambe merci. Tu go place ba enveloppe où tu as. Ba iso nzamba lia gambongo na nzamba lia ba dollar. On a muyibi ba pasteur bazoluka ba récupérer ba 13e mois batu ba futi batu ba komuluka ba récupérer ngo ko ba régner na janvier toyebi yango. Donc ça n'a rien à voir avec Kosaka Bato cette fois-ci année de victoire, année de machin. D'abord, il faut se mettre d'accord. Il y a réussite, il y a victoire, il y a succès. Il y a victoire, il y a succès. Mais ça fait 10 ans. Il y a victoire. Donc, cette fois-ci, il y a victoire, il y a succès. Si vous avez il y a succès, il y a victoire, il y a à l'aise, vivre ba bâtir ba relation na bango na Yesu Masia ezate ko traumatiser bango na ba message moko lo kuta pe ko ke na bango na ba réveillon ba église nyoto bazo sala ba réveillon les ba église babylonien paganisé hein ba copier na bango mukili Bible zolo bani na Romain ne vous conformez pas au siècle présent mais tout le monde lelo bazo se conformer na bango na siècle présent Noël bonne année des choses qui ne sont rien à voir dans la parole de Dieu ezo salama ke mela banda ku mingi omona ba tena ba sapin de Noël. Mingi kutu bakosi bana bango Père Noël ayaki bapesi bango ba cadeau etikala mukie bomona ka ba pasteur balati bilamba Père Noël ça c'est la paganisation je vous dis que non ça mon boulot donc batika kokosa batu tozonga na makomi tozonga na makomi ya nzambe n'a rien à voir avec tout ça. Kutu Bible zolo bana mukanda na Isaïe chapitre 1 le verset 14 nzamba zolo balobi na yini ba fête na bino bolembisi ngana ba fête na bino nzamba lobi bolembisi yana ba fête na ba lokuta na bino bozo sala oh lelo fête abwe Dieu est fatigué de vos fêtes alobi posa na ezali nini mitema na bino ebongwama bosa la justice na orphelin na veuve yango nzamba zolinga ba fête na nyoto il n'est pas dedans. Voilà. Merci pasteur. Avant peut-être dernière question siko tonito yeba oyo obengi ba hérésie wana batunini bazo bénéficier na ngolé mais Satan mutazo bénéficier na yango
parce que mokolo hérésie eza nani eza Satan. Satan moto azokosa bato ke Jésus-Christ abotama le 25 azwi feti na ye ya Dieu Mitra pour na bato baadore bien ale ya balusi yango na makambo ya Yesu. Satan moto azobénéficie na yango. Sima Satan eza nani? Sima Satan eza bamultinational wana oyo bazosoutenir Noël wana mokolo ya Noël baotekela bino masanga etekama basociété brassicole bazoganye babubu kobenga en désordre basociété ya communication ezoganye bokosomba biloko basoso banini basociété badenrée alimentaire bazoganye bokosomba bakado basociété bakado ezoganye bokosomba basapin de Noël basociété basapin de Noël ezoganye. Donc nzambe aganye nini na makambo wana? Rien. Et puis en troisième lieu bato baganye eza bapasteur parce que baorécupérer ba 13e mois bato batietie na bapoche baenveloppe d'action de grâce. Voilà. Donc Jésus ne gagne rien dans tout ça. Yo somoni Noël bato bazomela ngo na kimbuta kuna na nini na babar na banini kuna batomboli ba verre na bango Noël, c'est ça pour vous. Donc Jésus-Christ est né, c'est ça. Olati la mbasi kande pour Noël yango wana. Il faut comprendre les choses mes amis. Tobima na ba fanatisme na ba religion. Wana za ba religion. Tozonga na saine doctrine. Saine doctrine ngolo ba mi tozala lokwa ba berein. Est-ce que makambo bazolo bana biso ekomami wapi? Na sepeli na ndeko moko aza na Londres a posté na Facebook ne peut-être na osu kisawana a posté na Facebook na Père Noël avandi mwana moko muki ayi azotu na Papa Noël yebisa biso ozalaka côté nini na Bible to lukayo. Donc il faut botu na Père Noël azalaka côté nini na Bible to lukaye azate. Donc il n'est pas là. Donc voilà, tout ça ce sont des pratiques des païens, on doit arrêter avec ça. Ok, merci pasteur. Siko nandeko a Rolanda yo makamunyo solobi malobi kaboyi na ye a refêté kaka biloko wana. Étalien. Biso tozana pour nous sonner trompette. Ceux qui a lobi a continuer na ye na makambo na étalien moko Bible lobi oya kondima ko bika oya ko boya ko kufa. Bible lobi ndengona, c'est-à-dire siko oyebi vérité. Est-ce que Jésus-Christ a botamment les 25 a biso botamment les 25 te? Eh bien ceux qui a botamment les 25 te ozo me mabiso na banzela na pona ni. Eza bokoko na biso fêter ya mo. Ba lobi kuto eza bokoko na biso. Imagine toi muto zo beza bokoko. Donc oya boli koyoka italien mais biso toza ba défenseur à saine doctrine. Na lingi mukolo na okende pa nzambe, soki nzamba ko condamner a condamner na makambo nga na mona kité na Bible. Mais on a moni na Bible et on est dans ça. Donc je ne suis pas dedans et j'encourage déjà Batebele à comprendre que Noël, ça c'est vraiment les catholiques, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Merci. Dans mon parcours sur la terre. Alléluia. J'ai pas encore adoré. Donc jusque-là, je suis en train de chercher un chemin pour passer, mais je ne trouve pas encore. Alléluia. Les adorateurs qui sont ici ils savent qu'on n'a pas encore adoré. On a chanté, on a dansé, tout Tchamoumouki, mais on n'a pas encore, hein? Je ne peux pas prêcher comme ça, frère. Je ne peux pas prêcher sans avoir adoré. Alléluia. C'est lorsque tu prends ton cœur, tu déverses au Seigneur. C'est alors que Dieu te donne la parole. Si ton cœur là n'est pas encore déversé, rien. Alléluia. Oh, lelo muta meka kutukola la te. Ba si jeti to kokende. Oh Dieu merveilleux. Qui veut adorer le Seigneur avec moi? Frère, l'adoration ne pousse pas quelqu'un à adorer Dieu. Si on te pousse d'adorer Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Là, tu as un système. On nous poussait d'adorer Dieu. Moi, je ne suis pas dans le système. Moi, quand j'ai une mélodie comme ça, là, mon cœur se connecte. L'adoration, ça monte. Oh my God. Tu peux commencer à adorer Dieu comme un fou. Tu n'as pas besoin de mime. Ton cœur se déverse. Adorer, c'est une offrande qu'on fait à Dieu. Une offrande. Une offrande ne s'agite pas.
Une offrande, c'est le cœur qui se déverse. Les autres diraient maïboué. Il s'est créé. C'est ça l'adoration. David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi, mon âme a soif de toi. Pour entrer dans le monde d'adoration, il faut être quelqu'un de spirituel. Parce que la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en de vrai. On en a plusieurs adorateurs. On en a des adorateurs, ça chante. On en a des adorateurs, on a des adorateurs. Mais Dieu, c'est pas ça ce qu'il cherche. Dieu, il cherche ce qu'il adore en esprit. Il faut que quand tu adores Dieu, toi-même dans ton cœur, tu réalises que tu es en train d'adorer Dieu. Ton cœur est connecté. Écoutez, je vais vous dire, parce que là, l'adoration va monter. Cette adoration-là, quand ça commence à couler, ça te dit, si tu avais menti, répare. Parce que tu ne sauras pas faire un pas avec le mensonge là. Il te dit, fais quoi? Répare. Sinon, je ne pars pas. Quand tu seulement, Seigneur, pardonne-moi que j'avais menti. Tu sens l'eau commence encore à couler. Il arrive quelque part, il te dit, chut. Si tu avais regardé mal une fille, ça ne passera pas. Personne ne te dit, répands-toi. Toi-même, tu dis, Seigneur, je me répands. Ouais, l'adoration là. Esaïe, il a vu le roi sur le trône. Il a crié, malheur à moi. Dans mes yeux, on vit le roi. Moi qui habite au milieu de qui ont des lèvres impures. Frère, les gens adorent Dieu à rien.